Vice-président Nangai Mantundu ayaki kokutana na ngai ayebisi ngai nasambelela ye nabatisa ye lisusu atangi seri ya basali na Nzambe oyo bamemi ye na société secrète moko bazobenga yango kabale juif. Eliki 12:3 oyo ebomo ya maliboso na Nzambe. Nani atiaki Tony Kafuta président église de réveil? C'était Mokuna, c'était Kakenza. Ma passe à Baolimo. Ils allaient kiri wana. Ce qui le pays est commis boye par terre, ba homme de Dieu va participer là. Et pour la 4 églises de réveil, papa, ba il a biso kabale juif. Et là, on sonne Kafuta, ba longola ye. C'est pour aboya ki kabale juif et contre na 4 églises de réveil, pour écouter na mandat na ya longola et puis bazo initier ba jeune pasteur. Ozomona église de réveil, église moko ya mabe. Ba papa ozomona bango bato moko mabe. Mutablia za kati na bango na zate. So boli ba jeune pasteur ayebo jeep poto $100,000 par mois. Hein? Azoboma mwasi na bana bazokufa. Et là on sonne à ngolo bango na. Sonne à telemaki kabal juif. Ba go tia Dodo Kamba, okwa pion. Alors que Dodo Kamba lelo abalukeli bango. Yango moni ba kei basala oto benga ngoni ni au conseil o dodo o donani o yazana yango omukuna ba sali yango le conseil poni ni ba déstabiliser Dodo Kamba et puis ba ko essayer ba sa isusu ba joto mukuna ba tie wana boko teka église socialite soni akina ba azaki na rigueur na yena makamoni ba moni no o tokoli ate pa ba komi photo longola. Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia. Zambena Brahma, Isaac na Yakobo, Olongi Saki Daniele, Nalibula Bakosi. Vérité et réalité, votre magazine qui vous informe, mesdames et messieurs. Vous nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, culture d'excellence au rendez-vous. Bienvenue à vous qui avez choisi NTV Nouvelle Tendance Télévision comme étant une chaîne d'attache. Nous vous disons infiniment merci. Et si vous n'êtes pas abonné, allez vous abonner rapidement. Cela s'est fait gratuitement. Comme je vous ai toujours dit, faites le maximum de partage en ce qui concerne cette vidéo et aussi likez la vidéo et cela nous fera énormément plaisir. Voilà, nous allons aborder le tout premier point, c'est la Fondation Ndélé au cœur de la nation ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, comme vous le savez, vous qui êtes sensible au cri des détresses, vous avez besoin de soutenir les orphelins, les veuves, les démunis. Pensez à cette structure et certainement Dieu va tous nous bénir. Alors, parlons plus son image et nous allons nous retrouver après. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. À vous qui ont un grand cœur. Bino bao mitema nzamba pesa bino mitema malamu. Mitema kosunga. Fondation Alain Ndélé na orphelinat Christ Rédempteur bana posa na bino. Bana posa lisungi na bino. Bano baboti bakenda. Bano bazala moya kotanga te. Bato bana besoin lisungi. Bino bato wala mitema malamu. To wana posa ya lisungi na bino na orphelinat Christ Rédempteur la Katia Fondation Alain Ndélé. Kanise loko. Eza yondolo bakie. Ozanzambe ya bana bitike. Yo mokolo bakie. Osungaka basi bakufela mibali. Pona nini pasi ya boye o Nzambe. Ils ont besoin de vous, de votre pain, de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ça serait une bénédiction pour vous et pour votre famille. Que Dieu vous bénisse.
De retour sur ce plateau, une nouvelle opportunité avec Toronto City qui nous ouvre toutes ses portes. Alors, parlons plus son image et on va se retrouver juste après. Nini lisusu e Toronto City VIP de Maluku lisusu e banaki bana braza pe partout na mokili mobimba Toronto City VIP de Maluku na 5 minutes ya Grand Fleuve Congo. Ndeko papa, ndeko mama, mwana poto olingi otonga ndako na yo na bisika ya kimia, olingi opema malamu Toronto City VIP de Maluku ye wana po na bino ezali kote kamabele ya 20 mètres sur 20 na telo moke ya pamba wana poto ba diaspora nyonso olingi s'investir na mboka na yo Toronto City VIP de Maluku epesa to ezoteka ba espace kitoko toza 5 minutes ya mai atuni tala lo bansa mutema toko koma place oza ndenge nini tolonga kolongwa place Lazare tiomo na presse to pasola nzela tala ngai muninga mbongo mukie mena panika wana 20 sur 20 olingi oliambisi ba fruit na talo moke kimambango welela zwa mabele na yo na Toronto City VIP de Maluku. Tozali pembeni ya zone économique ya Maluku, pe pembeni ya cité Vodacom. Pona ozwa esika na yo na Toronto City VIP de Maluku, eza simple. Benga Papa Willy Mafuta na numéro oyo +1 90 57 30 15 40. Toronto City VIP de Maluku. Esika esengeli pona moto nyonso apema na kimia Bana poto, venez voir Toronto City VIP de Maluku et vous allez être voisin de tout ça. Vous allez vivre tout ça. C'est formidable, c'est tout simplement formidable. Wow. Tout le plaisir est le nôtre, comme je vous ai toujours dit. Je crois quand même nous avons le plaisir de partager ces plateaux avec les nôtres, un homme de Dieu, un analyste et quelqu'un qui aime sa patrie, qui aime son pays, quelqu'un qui n'accepte pas de dormir quand il fait noir chez le voisin, quand il fait noir chez soi, alors il est obligé au moins de chercher quelques pistes et solutions. Donc c'est Ngefa qui est avec nous sur ce plateau. Prophète Ngefa, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour, monsieur Alain Dele, l'honneur, la gloire revient à Dieu. Parce que na lobaka likambo chaque temps kola mokeza bitidi te mingi babela kite balali pe balamu kite. Alors so biso to lamuka ezana makasi na biso tezali na parangolo ya Nzambe. Alors kolo azwa lokumu na ndenge na côté lio lelo pour na to sur la makambo etali mboka parce que ngala linga Kongo mingi parce que na mona ka mesale na mboka mususu te. Alors lelo soki Kongo ekei to Kongo ebebi na kozala motali boso ya ko regretter parce que côté tout no kende mboka ya bapaya et kozana 5000 kati na yango te yango mona zaka défenseur munene ya mboka na ngai Congo et puis na zaka défenseur munene ya christianisme na nyonso oyo tokoki koloba ete na kati na mokanda na Ecclésiaste 8 verset 8 mota tout atolo te pema na bomoi mota pesaka Nzambe to bandana Nzambe pe to sukisa na Nzambe malgré francophonie le bayi na Nzambe te et suki pe na Nzambe te mopoto na mopoto mopoto to bondi na Nzambe tata to tike mission maboko na yo batela sunga loboko neza kati na yango tana lola moko akoye pa na yo te soki obengi te natiki studio munene chaîne munene elendele maboko na yo azali moko oyo apesaka ba valeur na ba journaliste pe azali défenseur munene ya mboka Kongo yawo natiki ba pasteur nyonso malamu na maboko na yo na mopoto koloba bongwama totiki bato ya est na maboko na yo yawe bazokufa lelo maboko ya kuku dendo yawe sanguinaire l'homme de sang
Yahweh yamba bango na mboka na bavanda esika na boule mpona kozela enlèvement à l'église oyo bazali malade kolo loboko no eza mokusi te mpona kobikisa yawe na bibele oyo bazali kobota sikoyo bazangi mbongo ya 2000-1500 dollars ya oyo basalaka kopasula basi nkolo yo tika ete ozala sage femme mpe ozala chirurgien na bango yawe baza kovoyage na masuwa na baavion epai nyonso kolo bapilote balimwa yo ozala pilote soki bakokoma ezala mpona lokumu na yo napamboli émission oyo mpe napamboli studio oyo kitoko oyo lokola France 24 napamboli mpe baréalisateur nyonso directeur ya kati ya entreprise oyo DG na bango alendele na boko na yo e bible eyebisi biso na kati na mokanda na Genèse 12 verset 3 j'ai béni ce qui te béni je l'ai béni en tant que ton serviteur son sacrificateur ton oint de l'éternel au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit amen. Amen. Ah, lelo pena mon énergie ça makasi to umini na kati na le sambo. Mais Ngefa très bien habillé. Yo peux lui dire ça peut-être. Yes le prophète sa père tout le temps obeta ba Louis Vuitton ba nini. Mais ça combat dans moto. Ça même moto alende. Oyebi propriété. Ba bota makana ya. Propriété ya kana mokolo te. Mwana muso amuke mwana mère soki asubi. Fallait là maman ko bakay mwana asubi. Oya salite ata asubi ata sali ba pelengendu na ye ale la raté. Biso tozali bato to na sala ambiance italien. Na milaka masanga te. Na kenye nyo mititite. E ba ngoto bobo na beta raté. Ba gauche et droite rien. Na tikala kala ngo yesu mo bazaki propre. Ko la pambola yo. Vraiment, merci beaucoup Ngefa. Alors Sengoza ya ko partager na yo plateau, il y a Lelo, je crois quand même, nous allons parler de la RDC, 9e jeu à francophonie et Outi Koleka. Et bravo, on a organisateur et puis la chef de l'État, Oyo, à ce pays-là qui est jeu Oyo et à Namkati Ambo Canabiso. Alors, Ngefa Olanda, qui n'a tout à la prière, avant de prier, le big déjà francophonie, banda ina nzambete. Et ceux qui peuvent nzambete. Donc, mon poteau, mon poteau. Alors, sinon, quand même, moi, coup d'œil sur déjà francophonie, 9e jeu, c'était comment? Bon, mais c'est rien, au moni, Bible, parce que c'est biso nan ba faux témoignage. Na Exode 20, verset 16. Oye, bato musu baka na lupemba. Parce que les pays en guerre, les pays d'insécurité na kati ya capitale totale. Mais les chefs de l'État ont dit risque nyonso. Hein? Il y a organisé le coup. Mais moi je vois les chefs d'État dans moto ya foi. Parce que Hébreu 11 1901 à 4 azali moto ya foi, avant une foi, malgré azali chrétien mais avant une foi. Mon sous a dit makati na ngote. Et même biso mokonga na zolo banazaki Saint Thomas. Na kondima Yesu soka sekwe, so na dwi mosapi na ngai. Na tchei na mupanzi na dji musapi na ngai na tchei na basete nde na ndimi mais comme on a un leader charismatique lokola président Tshisekedi moi je ne suis pas de l'UDPS mais un président na ngai hein papa parti politique na ngai ezali peuple autorité morale na ngai ezali Seigneur Jésus-Christ ezali congolais c'est mobali ya papa ya maman benga ngai nani papa comme on a été makambo eleki ndambe batela tata oyo parce que incident mon côté bato bakufite nini te ni quoi Isaac kabaka monani te bare vanda yi mikolo yo ngana mabai na misopo Nzambe a pambola président et Kota a été président lokola azali chrétien il fallait na lobelo ko wana Matthieu 11 28 ba pesa la biloko so na boko ya Nzambe eloko na regretter na francophonie parce que nini to bandi na losambo te tozali pays laïque ya solo mais c'est allé mais tozali 85% les chrétiens donc les chrétiens bazali ko dominer fallait ko benga batoko la pasteur Roibondo ko fungola ce qui était papa Kelani Pata akoki ko fungola ce qui était papa Baroute akoki ko fungola ce qui était Monseigneur Bukundu akoki ko fungola pour paka protestant ce qui peut être to ko tiape pasteur na ba génération ya propriétaire qui diami na kibira mais tout monde y a monté. Tout le monde est bandit dans la musique, mais tout le monde est dans mais ce qui n'a qu'à mettre la Bible dans Somme 133, Somme 33, verset 12, 13, 14 à 16, errer la nation dont l'Éternel est roi. Ce qui paye l'islam, dans le bandelo kouana, au moins imam yakobima,
abengi salam alaikum aila salam bismillah hala hala aévoquer nzambe azwa contrôle na tout soki mpe bange basilisa bakobengaka motu mosusu ya nzambe oyo azali propre aye kosala me biso tosali yango te tokei na mbutumbutu alors na kati ya mbutumbutu toyebi nzambe te parce que quoi botusaki nzambe tososie nzambe te nzambe mpe azalaki na francophonie te po ngai 4 jours 6 jours ya francophonie nayaki na zamba na maluku nakendaki koluka elongi na nzambe ntina ye nakuti mpe esili mais dieu merci l'équipe est malamu bato bazalaki na image mabe baumaka bato baliaka bato na congo vraiment bafrance inter tokamati bafrance 24 batv5 alors image l'équipe bien nzambe azwa lokumu ezonga nzambe mais namonaka eloko tout présent tshisekedi asalaka aresiraka aza na chance na ye mpe aza na lopemane nzambe abatelaki donc yoza mpe parmi bandeko bakoloba parce que congo apparemment bazalaka na mposa nzambe so kaka pasi eleki tobitumba moto epeli wana soki mabibotu ekomi soki fete ezali jamais babosani babosanaka nzambe batiaka nzambe liboso te mais bible ezoyebisa biso na Esaïe 55 verset 6 chercher l'éternel là où se trouve Matthieu 11 28 tona mikumu epai ya nzambe kongo mboka yango tozomona tala il faut dire la vérité yango tozomona makambo ya kongo ezosimba te tozokosa nzambe omoni mboka oyo malamu nzambe apesi biso bazonvi yango monde mobimba guerre bazobunda biso mpona barichesse na biso c'est Dieu qui nous a donné mboka mosusu mai ya pamba ezalaka te nzete boye désert ezalaka te nzambe apesi biso nyonso pourquoi tokozongisa gloire l'honneur epai ya nzambe te kongo soki bafeti bale biloko nyonso babosani nzambe soki pasi nzala oyo tobandi kofinga président tobandi kofinga gouvernement tozongi nzambe eboma bango nzambe etala losambo ya masumuki ezali makele epai na nzambe batele situation pourquoi koglorifie gloire ya nzambe te bafoi France 24 batala bokoki koassocie meme bozwi nini moko ya catholique nini moko ya protestant église de réveil bozwi meme islam bouddhiste bobandi moko na baprière tokozala les pays les plus heureux. Mais là, on a oublié Dieu à cause de la fête à Pamba. Francophonie Sili, dollar et matin sous 24. Francophonie Sili, couronne la cité des sous témoin des aratés. Francophonie Kei, à quel moment il y a coura. C'est quoi ça? Yango moniete, Bible zo ibisabiso, Éphésiens 5, verset 6, 5 à 6 à la Bible. C'est là où la colère de Dieu qui tombe sur les fils de la rébellion. Francophonie Sili, totika ina infrastructure sa solo. Est-ce que Congo bénéficie? Nzale sili, passe sili, guerre sili, minyongole sili. Comment on peut abandonner Dieu na moi logo ya pamba pamba? Moi les kamomongo ezangati na et puis moi la francophonie ezali grave na kati ya Congo parce que j'ai francophonie être partout dans le monde, partout en Afrique. Partout na Côte d'Ivoire, ça là qui yango. Partout dans le monde et partout en Afrique. Moi logo ya sika loko la grave. Mobutu abengaki awa na 1974 84 awa combat ya deux grands mondes final na bango moment na foreman babundaki on a vraiment et là on a échangé il n'y a pas de nouveau sur la terre totale là à venir à Congo ils ont les kandenge nini comment on peut vivre au Congo francophonie on batike bato basoso na ndako na Thompson te to bénéficier ka moins de 6 jours na courant et s'il y a pas de yango na dollar qui t'a 23 les autres sous 24 25 alors qu'est-ce qu'on a bénéficié to remettre le Congo na maboko na Nzambe Somme 37 verset 3 4 le Seigneur te donnera ce que nos cœurs désirent. Quelle raison désire ni paix? Il n'y a pas la paix. On peut jouer francophonie. S'il n'y a pas la paix, les pays sont toujours chaos et chaotiques. D'accord, merci beaucoup. Et le prophète Ngefa. Prophète Ngefa, la ville-province de Kinshasa, après le 9e jeu, il y a francophonie. Tomoni va offrir biso infrastructure ya kitoko. Tomoni une partie à stade de martyr l'attaque lamba à Sika. Non, il y a Congo pe côté na kati. Oui. Tomoni ba tongeli biso ba bongiseli biso salia ya sport. Tomoni na stade Tata Raphaël ba tongeli biso. Après j'ai à francophonie. Bande comme sous bazolo ba que non esengeli ba konza mboka ba libéraliser. Bazo ba pesa ngwa tana ba individu. Ba diriger bazoa direction yaba infrastructure wana. Est Congolais na ndenge yo yebeli bande kona yo.
oza sûr pena toko bomba pena ba biloko wana ezala kaka na ba conditions malamu oyo batikeli biso yango. Ezali pas, il faut dire la vérité, je sais que c'est la vérité, Jean 14 verset 6, il faut dire la vérité. Stade Martyr qui est meilleur stade parmi les stades d'Afrique et du monde. Tant qu'on traite ça qui dans côté, bah quand stade na bijou monene batikeli biso. Bénéfice na biso angwa. Na ba infrastructure ba sali ya kitoko oyo na ba stade Martyr. Soki ba tcheka ka congolais. Inane belé sili. Ndenge bashege bakosumbela yango ko regretter na masuba. Oko regretter Alain. Hein? Yango so pesi ne peut pas faire le sac on a salé ko na botama congolais. Je te dis la vérité. Tala bijou au stade de Martyr. Bazo banga te pona ko bebisa yango, na ba farata. Ndenge na ba couloir. Na ba couloir, mundela kota tala yobo, kao kwa bombe atomique. Mais o batondenge. So ba ngai stade de Martyr yango te me comment libote. Na biloko na ba chèque, ça dit quoi? Gestion oyo. Parce que quand ça souvent bon. Papa. Hôtel moko de luxe on est quand ça souvent bon. Lelo nous sommes capables d'organiser Coupe d'Afrique des Nations. Tout ça capable lelo. Na biloko francophonie tikeli biso. Est-ce que tu peux gérer yango bien? Na ndenge na yeba congolais. Na bino pe ba chèque. Na bino pe ba ndumba. Et comment on est hôtel? O leki o pesi to da moi 2000 boale. Abeti njobi aleki. Obete moi 1500. Et comment ndenge wana? Tanga siki kapota tiki wana. Farata beti masuba oya bango kutu nzala diabète na diabète. Bana ngo ba na diabète. Eloko ebu to protéger yango. Tala kawele mobuta tikela biso. Guado mobuta tikela biso ekotika site moko touristique. Mindale ba utana poto ba utala yete maréchal Mobutu. Lelo partait. Yo kasela kona kotika. Yo kika Guado bon ntele. Nsele nanu nsele oyo. Oyo Mobutu asala yango. Même parc ne balongoli. Akongo beta banyama ba masati tse ba mitamo basila. Pe loko malamu boy congolais to zala bato. Mboka etonga maka pe évoluer kana baninga bato. Eloko batiki yo bakisi na yango. Na kekeni a passé Tshisekedi na premier mandat na ye quand même a réalisé moi biloko ba francophonie de tikika c'est to batela yango. Tolu la ka baninga Rwanda. Boye, mais Rwanda baza éduqué. C'est bien que vous avez dit tala ngobila tse biso akini bopeto mutameli mayo kara fungole kwa boki na ndela kwa mbule zo beta siko bilange toni ba oyo e ko sala bonne surtout place on a bango batongi wana pour monene za kawana et matarape boy siko il faut ndele moko abattre yango ba biso ba chinois ou bien ba indien accompagner na ba noir ou bien na belge pour que ça soit bongo pour ba infrastructure wana et battre la maso qui était allé des ans tozo on a quand même ba étranger ne ba sala mbongo na mboka na biso wa sali terrain mo za na Prince de Liège wana na 24 wana oko mona terrain wana po beta match kuna na kati 1 heure de temps $100 bato apesi bo beta ta na 22 heures ta 21 heures minda pena lokola tongo bato zo beta ba okotisa mbongo je me dis babiloko amike bato ko batela oya minene eloko zo bangisa biso nde siko biloko to mona francophonie esili bato bazui ba kiti ya bato la bibina mal éduqué mais ça mal éduqué et bato ba kotala ni muto kotelemisa bango la ke ni police ni mal éduqué la question mboka siko soki déjà biloko mitoko bebisa nyonso to ba kotikela ba bosala biso obisi malango au président de la République est incapable au gouverneur de santé yo za conscience de président vous attendez au quitte mais ça c'est vrai tant que l'on connaît pas na mboka na biso dès que nous savons ya toko maintenant na papa bako tsango même droit d'entrer avant qu'on nous visiter et quoi ça na mbongo to kita francophonie beta kiao mais bango ba na makamisi wate bango bazaka na Jean 10 les volets viennent pour dérober gorger pour détruire si manango ba finga président ba finga premier ministre ba finga pe gouverneur de la ville et ça ma mingi donc tu es mal éduqué ton éducation té tu es pour protéger tes yami balé rôle de la police article 182 combattre la batona biloko na bango na biloko leta quand un individu na francophonie abimisi eloko to mundo zokena yango rôle la police ni il faut interpeller bakanga ye as la punis as ba sanction sévère mosu akobanga et puis ami balé police yo abiso bayaka ka soki moi so bali babundi bango baye bayaka kaka soki moi ko sona na kata quartier bango baye na minduki ya minene et puis to luka police so sa musala kuna na est. Alors, police nini oyo
impunité zabo. Impunité zabo ndenge na police ndenge et puis et bandit boy et ko suka ndenge nini. Yango tolobi ete soki police et puis na mboka na biso mabe na yango il n'y a pas de suivi monsieur Alain. Suivi ezalaka te. Mobeko epesa maka bien. Oyebi article 12 de la constitution la loi personne ne décide de la loi. Mutu moko azali kolo ya mibeko ezate. Alors soki bato bakomi liboso ya mibeko c'est pas mboka ekufi. Et je regrette na eloko monene oyo esali na francophonie oyo pe ba ndiko yiba bakiti na babiloko etikala na kuboka masuba na kufarate po baboma eloko ngo ekufa libela mais n'allez pas comprendre. C'est à condamner, je pense que Zali acte moi c'est qu'il faut condamner na énergie à souka parce que dernièrement d'ailleurs je suis tombé sur une vidéo où Bakanin Deko alingi aiba bis ya Transco ou ya dans les Trans Academy si je ne me trompe pas, c'est ça bis a étudié on a Trans Academy. Bakuti mutu à côté na kataza na ba clé ou ya passe partout là. C'est-à-dire a démarrer déjà mutuka. Akoye bango wapi na kati ya parler de place bagara kango. Azoyi ba poa ke de kobo bango wapi to éviter. Pour atamola ngo na ville nini tozo yebate. Te ba okata. Oboni bato bakata ba camion na so de voler. Ba noter que la bango butu ba bani ko kata mike bazo ba monter ba pièce de chance et puis etika libo. Tala papa. Ozo yiba jipiter ketite. Mais à Trans Academy à monene wana. On bombela ngo na. Est-ce que mitu la bango salaka? Regarde les raisonnements congolais, mais il comment tu as moins les pinières. En tout cas, j'ai aimé les commentaires et le lobby qui oui attaque Moïbi on a beaucoup de certains mots bukolo Moïbi. C'est ça oui ben. Attends ça va Moïbi. À cause ça là on. Akamo habité c'est ça ngeza ngate mutramo. Si il est dans qui nini, pensez les qui nini. Pour n'angago, fallait batika ye akenango ta comme na suka to iba. Bon bon. Bon, nanda ko ni bomba bis. Non pas ko sa bis académie. En tout cas, merci beaucoup prophète Ngifa, je crois que tu as avancé Malembe et Tomoni na vidéo na lingi to kota côté na bino parce que vidéo ça fait parler. Les vidéos qui datent de longtemps, mais tu vas dire que la moussaïango, les sous et pessi les sous makam. On va suivre la vidéo où évangéliste Sony Kafuta. Dans le moment où il y a un problème avec Kankenza. Sony Kafuta dans l'émission, un passage a promis et pas batuki a kolobimisa makambo ebele. Pour na batu ayeba que nous allons repentance naïe. Parce que quand même Sony Kafuta aza moindre te azali moto oyo ayebani opé azali na poids na mboka oyo soki alobi ki akoloba makambo c'est que ayebi makambo ebele oyo alingaki abimisa peut-être ngaki songa bana nzambe bato alobi ki eza repentance alingi asa la repentance il y a une phrase alobaki alobi eza malamu moto botama na erreur okola ozosala ba erreur mais eza malamu te okufa na ba erreur. Donc c'est quelque part muto à un certain âge il faut que le rakobongisa na yo na nzambe okufa na mabete okufa pe na ba problème te ya bato na kati ya mitema. La vidéo esali vraiment tour ya toile bato robeta masolo nango. Un prophète est venu pour dire après cette vidéo il dit ceci alobi ba pasteur o belé ba organisaka ba événement na kati ya ba stade de martyrs ba prière pour la nation. Et senge nzambe azosenga na bango nyonso balika na repentance baloba mabenini oyo basala parce que baza na part ya responsabilité na mboka kobeba na lelo. Alors nalingi to landa extrait ya vidéo oyo après tout se retrouver juste après. Que les loups ne se mangent pas entre eux au jour où papa Sony Kafuta. Non on a le bien la vérité voilà. Vice-président Nangai Mantundu ayaki kokutana na ngai ayebisi ngai nasambelela ye nabatisa ye lisusu atangi seri ya basali na nzambe oyo bamemi ye na société secrète moko bazobenga yango kabale juif oyo nazoloba batémoin bazali alobi ete kuna tobimaka na molimo toke tokuta motu moko tozomona ete azongenga bayebisaki biso ke ezali aspect caché ya Bible.
tango ekopesa makambo alobi tango na lobi ke nalingi na bima babisinga soko bimi okokufa ndeko yango ayaki kokufa pe tokundi ye na liwa na ye ba mystère ebele eleki. Voilà, nous avons suivi. Je pense que na sepela rangifa parce que y a la moto vérité à côté la paix motuti prophète ngefa réaction. Bon, monsieur Alain Dele, le Dieu que nous servons, il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Celui qui sonde le cœur des hommes et les reins. Ndeko Alain Dele, nano yo botamite nzambe ayebaki. Ndengo zale lo nzambe ayebi. Après on a vu ayebi oyo koleka kokeni. Bible zo ebisa biso na kati na Hébreux 4 verset 13. Nous tous nous sommes nus devant Dieu. Eliki 12:3 oyo ebomo maliboso na nzambe. Nani atiaki Tony Kafuta président église de Réveil? C'était Mukuna. C'était Kakenza. Ma passe à Baolimo. Ils allaient Kiriwana. Mais nous avons une bonne autorité. Nous avons une bonne autorité. Église, Réveil, Kotamulate. Nous avons une bonne autorité. Papa Kelani moko l'église de Réveil. Père de l'église de Réveil, c'est Papa Kelani Pataza. Biso église de Réveil, Tobimi na protestant. Et pas Papa Bokundo. Est-ce que tu l'as dit? Ça, na bango makamona bango. Soni aki na ba azaki na rigueur na yena makamoni ba moni non o tokoli ate pa bakondi photo longola ba kei ba déstabiliser Soni ba go tia Dodo Kamba okwa pion or que Dodo Kamba lelo abalukeli bango yango moni ba kei basala o to benga moni ni au conseil o Dodo o Dodo ni o yazana yango o mukuna ba sali yango le conseil poni ni ba déstabiliser Dodo Kamba. Et puis, bah quoi ça y est, bah ça, sous bas j'entends qu'on a battu wana, bon côté l'église de Silite. Ça dit quoi? Au conseil, bah ça wana, bango bana, bazana personnel juridique, mais ils ne sont pas les confessions religieuses. Dodo Nazali na confession religieuse. Comment plateforme quoi sa confession? Comment que bah ma était? Nous wana nini? La mire d'argent, 1 Timothée 6 verset 10. Hein? Les gens ont besoin de comme à balouke li bango. A changer bango il faut mandat na esila alors batu mo lelo yo mnesale ceux qui le pays est comme boye par terre ba homme de Dieu ba participer na c'est eux ba participer pas de ba prophétie à l'okuta et puis ba konzi yango ba yak ba duka kaka bango ba konzi ba wana ba bima mi pepe il faut dire la vérité c'est Apocalypse 3 hein 14 à 15 nzambe asanza bango hein baluka kaka kiri wana ezala yango apa Soni tanga moni ku esalemi et puis la carte église de Réveil papa bayela biso kaba les juifs so ko ba chaîne pasteur ayebo jeep poto $100,000 par mois hein azobo ma mois sina bana bazokufa et là Soni a ngolo bango na Soni a telema ki kaba les juifs abi non toko sangisa otolobi ete Matthieu ayebisi le 6:24 toko legendzela mi balete ou bien Dieu au moment et là Soni Kafuta balongola ye. C'est pour aboya qui kabal juif et contre na carte église de Réveil pour écouter na mandat na ya longolango et puis bazo initier ba jeune pasteur. Hein? Église de Réveil c'est mon pour tout ebele. Dieu n'est plus là. Hein? Yango mona ke deloko Soni atelema ki na yango na makambo na bango ba ko sa réunion ba kamali tata bato Godepoi yo ko za président ya parlement oyo papa makambo ya l'état à César ce qui dans César Dieu ce qui dans César. Ba telemi c'est pas influent ba ko sa Dodo Kamba et Dodo Kamba ko longwa il faut mandat na yesi là ne ba ko sa ki Soni Kafuta pa nini ba commander Dodo Kamba petit na bango ba commander ye alors on tue comme yanke ozomona église de Réveil église mo ya mabe ba papa ozomona bango ba tout moko mabe mutablia za kati na bango na zate. Moi c'est pour cette question muta prometa ki ba pa batoki akobimisa ko makambo pourquoi du coup comme ça tout le monde est en silence. Négociation, non, négociation, ça maki. Il y a mon sonné le barani. Entreprise qui église des Andes. Ah, on a déjà faussé. C'est mission réponse sont riches. Mission de ma personne sont riches. Soni Kafuka moko. Maloba zéro le barani kangaki. Hein? Selon bangonde ba memi la ne ba bazu la. Nanga bazo église pour bato ba bikate. Ils ont entreprise privée. De quoi entreprise église entreprise moko parce que bazo escroquer bateau.
Hein? Parce que ce que Batomati est le Kuta, il ne prêche pas la repentance, ni la sanctification, ni la sainteté, ni la crainte de Dieu, ni l'obéissance. Pour ça, peut faire dans non fait. Moi, si nous autres, alléluia. Hein? Et là, on peut préparer que n'importe alléluia. Alors, Sonia n'est pas là. Sonia va venir tous se repenter. Repentez-vous. Gouvernez mon bandaka comme les bobos. Excellence, c'est le sac, repentez-vous quand les rangs de Seigneur proches. Mais il faut que ça se repentir. Sonia va venir, il y a un piège. Il y a un piège na yango parce que Tomitou na Sony Kafuta ou asali ba événement minene a les 7 nini mais Tomitou na lelo même attaque ko organiser événement moko to lo bataki ezalata wa pitoko zo sali nini oza muki akombe ko ba soute ata to ata na terrain ezaka na victoire ezalaka wana imka asala ka akombe kango te alors qu'il y a na makasi ça dit quoi Motako ça veut papa Baroute. Papa Kelani paye à comment la pension. Ça dit quoi? Ecclésiaste chapitre 3 verset 1, chaque chose à son temps. Tant on va sonner les cas. Hein? Sonner c'est 7 si on a qui en va ça de martyrs, va donner c'est les cas. Les langues de même si se souffle mon sous. Tant on va Roger Baka. Qui connaissait Roger Baka là? Il est grand parmi les grands. Une fois Zolo Balelo, ça peut-être un défenseur du christianisme. Non non on dit. Toi et pas Yohan. Tu as entendu là. Ma père n'a pas tiré dans l'église, ma biloko, tout le monde a tiré sur l'église. Au moment où Bazalia ou Ebele, Baro Ibondo, force tranquille. Hein? De l'autre passé, il y a un côté Baro Ibondo. Na misala na makambo, il faut dire la vérité. Bana bazo son en classe, rafiki yango, poisson bana na Nzambe. Hein? Alors ça la mokate na ngoni. Tango na bango ici, la bazo forcer makambo. Sony oui, c'est un grand prédicateur. Azaki na tango na ye. Bon soka no se baninga lo kabale juif. Baninga pe ko lo bapi makambo na ye. Et la guerre spirituelle. Il faut se repentir. Joël chapitre 2, verset 12. Parce que tout va fausser. Papa, il y a un bisayo. Moninga. Na bota mana kinita, je suis pas kinois. Nambanda motambanda kambanda kake. Motape pe bene mandeka. Na molimo esprit motabwato. Na dia mokuruta panzi. Molimo ebeba ezika. Na zoka mboya pola matoi. Hein? Ayoka katolite. Moi mboya mindele, bana pota matoi. Tata mboya biso. Matoi tunu banjinti. Ato ngen na test na yona o nimaka yesu ndenge nzambe ngamo tatenga ndeke na ko pete ma solo jumu na 24 na ki chèque na 24 novembre na ko pete la jumu zu vina nga bato bakam te tio nzambe na pesinga bi faut dépendre nga OK papa ça dit quoi bango tu ba fausseté hein souffle mususu zobima vague mususu ba Roger Baka ba milelo hein ne blaguez pas avec Roger Baka ba mwana ekuchu hein Kijamina sala nini Nzambe yo. Oh, kijamina mande fango ka Yesu. Kijamina. Ba peto ka bekutu ba bimi. Ba présence kusu bangona. Ko sakana te. Ba doni ngefa ba Roger Baka bazali. Donc tango mouvement ça mais bango ba ningi ko sila te yango bazo samwa. Bazwi mbongo na escroquerie. Monsieur, je te dis la vérité au nom du Seigneur. Hein? Soki na kosi yango Nzambe abomanga. Ba miracle le kuta. Bah, maquilloniste, tu peux croire aujourd'hui un homme de Dieu qui prêche la bonne nouvelle dans la sincérité, que Dieu est avec lui. A Koufi Apoli. C'est d'Apolla, je ne sais pas comment on a Yesu. Matthieu 24, Rabbi Nabiso, na Mokana na 11. Hein? Père Rabbi Nabiso, na Mokana na 15, Rabbi, plusieurs bien dans ce monde na 24. Hein? Apoli. Tu sais, Moussa Nanza, Moussa Koufi, on a Rabbi Kere. Apoli. Hein? Apoli. Tant que vous avez un bâtiment qui est un bâtiment qui est alors, mon tour d'ensemble, mon sous-hôtel, il va quoi y a Koufi. C'est comme si le Canada d'ensemble faisait 5, verset 16 à 64 Nabam. Sonner à Goloba, oui. Parce que Balongola qui est oui. Ce qui ont Kabel juif, il continue Kakat. Kabel juif, ils allaient, mystique, ils m'ont dit que Israël, pour nous sacrifier, moi, si ban, à peine abandonner l'église. Alors, Sonner d'Aboya qui a. Nabina gouvernement Nangai, on a son même église, 25 ans, Nangai, il a contacté. Des batailles, mais qui sont dit, Balongola, n'a pas tatawa. Alors, quand les synagogues de Satan, c'est que Oezolo Bana, na kati, na pourquoi c'est 3, à Ibisi Bisso vérité, on est allé Simine, c'est la synagogue de Satan. Son aboya qui bilo qu'on est contre la carte d'église. On va cacher les pasteurs, on va comme des types minés, parler dans ma campagne, à comme que pas voyage. Gabal juif sur le côté, on vous donne n'a qu'on a ma campagne. Bako pesa yo, voiture ya mounene mi balé moi si na ban. Après 6 mois, il faut sacrifier moi. Après 6 mois ban. Soko boy bango yo mogoke. Ba chaîne pasteur ba kufia. Hein?
Yango na bisi bango ete na Matthieu 16 verset 25 à 26 à quoi sert un homme de gagner tout mais perdre son âme. Et là on soni kaputa seka ngaloba yango wana. Soni kaputa kui akufaki aweleli église. Soni kaputa même ye moko na banzela na ye to bosani yango te asenga pe repentance pour pas nande bandumba baza kuna belé fille de Sarah to moi sera bala ka teli kambote nzamba sala. Est-ce que bazala kaka? Ba pandana bakima. Oyebi biso asana nzambe soki be espoir de ki maté ya belengere so bato bazomona yango te bakimi. Donc bato bakima na bazonga banganga na ba escroc de bazo sakana bango bazaka te parce que so bazaki mais église ici l'église comme si là. L'église ici là et tu kala. Mais prophète Ngefa ndeko alobi yazali pe prophète alobi lelo Congo soki eza na niveau ezali ba pasteur wana bazali na part ya responsabilité ya monene. Est-ce qu'il a bien solo? Mais il a dit la vérité. Congo est n'est pas politicien, mais il y a une émission combien de fois, Misalé? Hein? Il y a une émission malade. Mais il y a une émission qui a un complément. Alors, il y a combien de fois? Combien? C'est la spiritualité qui domine le physique. Hein? C'est la parole de Dieu qui produit le miracle. Le miracle produit la parole de Dieu. Ça, mon prophète, pasteur, miracle, à Satan. Les pères, c'est le diable. Jean 8, 44. N'a combien? Hein? Bakuta na bakunyamboka ba ibisa bangoni. Bakuta na ba PDG na ba premier ministre ba ibisa bangoni. Les mensonges. Les lots sont Congo comme à genoux ezali batata wana. Bon nyos na bino balende le bosambi na ba église. So to temi monoko moko pona Congo Congo bangade. Des escrocs. Et les foot na bango ezali carrément Deutéronome 28 verset 28. C'est eux. Ce n'est pas président ou premier ministre ou tout cela, ils ont bango. Ils ont bango. Hein? Bible est bisoni. Hein? Proverbe na 4 Joël chapitre 2 verset 17 à 18. Ce qui nous a dit que bébé samukili tombo que c'est comme ce qui va ça na ba télé ba évoquer ngai na kolonga mabe puis na kopesa kimia boboto. Combien des églises a venu maintenant 50 églises. 50 bars, 50 églises, 50 couses. Hein? Spiritualité dominée bango pourquoi beaucoup Congo za na kimia ils ont bien interprété à cause de donc ça mes amis solo. Moi na lomi na prophète oui après c'est prophétie bien il a dit les choses qui sont les ongai na lobango mikolonyos mais okutoa quand même ba pasteur wana ebele o lelo bazana kati ba kabal juif na mitu na sko yo ba et c'est pel ça hote non ba benda ngai na boya na mona ba na ngai kitoko na oteka bango papa hein elengi na ngai so na vandi boy et na mera masanga te na saka ambiance te so na vandi boy kati e papa Rebecca papa na moi ba no ba na ngai kitoko na bomba bango ko sembo na ko sacrifice ko ngai ba plusieurs fois yo bana na ngiri yo otamaka ba kamia mabe yaka mouvement za côté combien de fois et na sali choix na entre Dieu yango moi na zanga église yango na zali banda on m'a chassé mais so na kabale juif na ko senga moto mbongo te na ko senga roi bondo te na ko senga mazabu te na ko senga gouvernement mutu te parce que chaque fin du mois on me donne na ko zwa yango e bima na mbeto na vélo kaki ba mission $150,000 on a $150,000 et kabale juste ça me ouvertir ya ko zuba mbongo na ba maison na bango na ko senga mutu te na ko tonga sel soko moni boy na lingaki yango te on a utilisé même les journalistes ba ya vie on va na bangiringiri boy vie alisanga ba tebele boy vie pas l'inténité des mouvements zaliawa donc soko compte ba odéré ba pèse $300,000 cash Sima par mois, $150,000 par mois, à part ma misala mususu. Dieu peut longo vous dans ma campagne. Mais après 6 mois, moi 6 fois ken. Après 6 mois, banami balemi 7 fois ken. Alors ça on résister yo kufi OK. Mosu balé moi si balé bana balé peyo. Tant on kufo poli. Donc Satan a ça musaka bato. Alors ngai na pona ki Jésus, na pona ki pauvreté, na pona ki amour, na pona ki protection ya bana jusqu'à l'on ndenge na zale là aller. Est-ce que ngai ngefa na kozanga église pendia solo? Hein? Ngai ngefa défenseur du christianisme ko la nga. On a banga te parce que ngai na grand chèque. Hein? Tetio ebimi na balabala, ngai moto balabala. Hein? Na 24 novembre na Mandela awa, na sa ba monter wa sikani de ka otenga lo banzambe. Na ina mission. Comment na koza libanda? Pona poni nzela wana te. Omona moto lelo lo ba ko pasteur. Église malonga te. Hein? Est-ce que bi kakenza na église kana mo? Il paye azaka na église moko sans célir à cause azoka riche nenga za oh quelqu'un ali parmi ba pasteur les plus riches quelqu'un na église moko de comment l'église célir les athées célir les athées moko
yango ta ba betela ke na mukuna bi ba yoko diriger l'église moi ko diriger ngam l'église partout dans le monde hein mais tala bozoli na bango ça dit qu'il y a quelque chose qui cache Sonia ibaki yango ça ba fan ça Sonia ba ibo biso pe do yimaka mona soko meki to kotake yo to déstabiliser yo lelo armée de l'internet zandini par terre l'église ni na pas maman l'anglais armée de l'internet bato lelo ke ndo tala l'église de gars mukuna bato ebeli ke ndo tala lelo tikala. D'accord, merci beaucoup. Il y a une vidéo, je crois que nous avons suivi. Alors, on a la photo. La photo, on va poster en lobby, dans la page. Toute la photo, ils sont ensemble, hein, parce que quand même, on a payé photo, ni tout ensemble. Voilà, je crois que photo, ils ont tali. Ngefa penalty ola qui s'appelle au moins déjà na moni yango déjà il est dans le studio munene na yo le studio lokola France 24 alenza me pambola yo. Merci beaucoup. Alors réaction non photo et lobby c'est pas tout trop ba lobby mais non ba oki kozala te nini frère Mike Alambai azala nanani akutana na akinde pas fali alors et ça moi buzz, hein? Alors tout bon, mais c'est là, tout ce qui est biloba. Il y a une mission d'un baptême Sibiso, Nazim Mike Kalambai, le col un ministre de Dieu, un pasteur. Matthieu 10, verset 7 a dit allez prêcher, dites le homme de proche. Il faut qu'il n'est pas pagano, tout est à Bango Baye Bansan. Tant qu'on fait la grande bête à musique, il n'y a pas Mike Kalambai, pas Moïse Katoum, il n'y a pas Moïse Mbi. Et ça dit madame. Et puis, mi balé pour la polémique qui n'était pas voisin. Voisin par autant la moninga par pas naïe. Où elle est mal. Il y a mis sato. Bisso, il faut tout évangéliser. Bah, pas bah bon la mitema. Mike a qui en tant qu'un pasteur. Ce qu'il fallait un bac un pasteur, mon tour en Zambie. Où elle est mal. Bon, image beauté en mboka. Mike a penguate. Mike a parlé de pasteur, parce que la sincérité, la vérité, l'évangile. Mais la Bible, c'est un Matthieu. La Bible, la Bible, la Kissibiso clair, dans Matthieu 19, verset 15. C'est à eux de venir à nous. Mais ce n'est pas dans le ce qui a créé c'était pour l'évangélisation. Un bon jour pour moi dans la carte église. Mais dans l'église, Mike, dans la musique qui dit que ça me gawana. Dans la s'appelle ça me gawana. Namoni ba théâtre ba comédien namoni bango ebele moi j'étais là ba kisinjora bazawana ba tebele baza bazo sambela nzambe où elle est mal Ron na biso zawana il n'y a pas match polémique ma carte zate mais na pesa bino ba boye bozora bilili mosusu bo boka yango tezo décourager bato Mike il a fait son travail et Mike il a il sorti biso mobe komoko Jean 12:43 je vous laisse le nouveau commandement aimez-vous les uns les autres à mon voisin nae akekutala e pas nae eza mabete. Mais ngapi na mwana ibana kabila oyo et pas mukunati a présenter bango te uyu akukana pinzina muzili la déjà kabila uyu eleki na ye basu ne vraiment ndenge moko ubetile bango maboko kpakpakpa OK bana wana moto moko Joseph na bande kone ba yebi bango te ozomona ke et c'est une polémique pourquoi yaza mundi me représenter pour nani Laurent de Kabila fit notre président 3 ans et demi à Koufa Kende. Bible les autres pexabiso na Esaïe 8 verset 19 évoqué l'esprit des morts. Ça on l'accepte il y a bana ya sulu ya tout le monde a bango atana jipité là côté ba bénéfice peli. Est-ce que ça solo bana Laurent de Kabila? Est-ce que ça grave car fali a pas ya Mike. Donc Mike a pas né et ça dit problème ya grave non Mike a kendeki en tant que fali a qui n'est pas Mike. Ayaki en tant que pasteur en tant que Aluka Mabondeli pour asala pe moi les patates moi mon keke diminuer mon. Bande comme ça le biquet. Il faut que pasteur Mike Kalambai qui ait une stratégie à Stade des Martyrs. Parce que dans un concert, le 27 juillet au Stade des Martyrs 2024, dont un événement n'est pas manqué, Tozala et Bélé. Vous savez quoi, en parlant de cet événement, je voudrais d'ailleurs rappeler que Bandeko Baoutiane est polémique. Je rassure, la maison qui accompagne pasteur Mike Kalambai dans le Stade des Martyrs n'est pas moindre. Aux structures, il y a des professionnels. Aux structures et Kemba. Je n'ai jamais vu un événement organisé par Madiabou. Il y a un événement qui a bon. Mes confrères journalistes, ils ont une conférence de presse.
Mais Bakoye, ça bien sûr, il y a une conférence de presse, il y a Madjabou. Je vous assure, il n'y a pas match, il n'y a pas photo. Tout le monde est d'accord. Ici, je ne parle pas ni. Ce qui est la salité. Or, la Bible dit que or et l'argent, ils sont appartenus à Nzambe. Ceux qui nous ont mené Mukolo Mbongo, Mukolo or, Mukolo argent. Mais comment est-ce que il faut mendiant, tu as pas si non. Donc moi, pour moi, je suppose qu'il fallait d'ailleurs que les chrétiens de base à la peine que non, tout le monde est toujours chic, très bien habillé, notamment la mitro qui toko, la condition qui pourquoi? Parce que bangonde nzambene papa na bangonde mon konziabilo onyon surtout. Pour la première fois après émission OE 2024 Bokoye Bisanga. Depuis le Sola Stade des Martyrs et Banda Naba production. Je pense que la production, il y a les bossons et la production sur tous les plans. Podium, instruments, sonorisation, lumière. Tout tika. Francophonie écossais. Francophonie écossais. Et puis Mike Kalambay, pasteur, a échoué à l'autre côté. Et l'autre côté, c'est la réunion sur Simbaka. Et puis, nous avons Sabino, tout le monde a 1000 danseuses. 1000. Oh, bon, mon événement, on a banda. Bisengalo la bokomona yango. Sengalo la bisengalo. Un professeur na kata scène. Et puis Madjabou azaya eloko ya PTT. Et c'est pas le premier stade pour na passer. Et ça premier stade à mettre na balumbashi na bakasai na banani tout. Tina c'est akene pene Équateur. Donc c'est déjà on sait nga pas Équateur, il faut être contact na gouverneur Mbandaka. Boloko Équateur et papa. Bino pe pas bino on a pe. Et là, on est tout gouverneur, ça va? Ça va. Meilleur gouverneur, plus par exemple, gouverneur Bobo Boloko et Assemblée la Ramini papa. Mais il faut na beta tour qu'on a qui otana ya na image na. Non, il y a une image Bobo, il est là. Je peux vous mettre des gens en contact avec donc je vais faire un tour là-bas na Natal. Comment est-ce que la réalisation et après je vais vous amener des images. Gouverneur, il faut bien un mic na beta kuna. Bisengwalo la pop somme keke kutana. Bisengwalo la ah Mike professeur. Dans le stade de Martyrs. Stade de Martyrs biso kuna. Dans le stade de Munene, il faut comme quoi. Na bandi po ça on ba ke. Non, ça na bandi mo bongo wate. Wa mtima comme Bisengwalo la atikina makende. Ah Mike. Professeur. Suka. Le match est très botika na bino. Il va structurer Madjabou za blague té. Biloko bokomona na ezaka la francophonie. Bokomona Mike pa bato balinga ebele un gros chanteur de talent, balinga ebele vous a plein à craquer. Pe bokomona ngo il n'y a pas match. Yango atikeli bino 2023. Voilà. Biso contre 2024. Merci beaucoup. Alors je crois d'ailleurs 2023 clôture après Félix Oisé quoi. Stade des Martyrs ici. Mawande matomi balé wana na kozonga wa wale se fala sana moiti. Na malili penda boy mpiaka. Depuis Oisé quoi ya pas mingi mawa mingi papa. Ça les autres gars papa. Eza mawa mingi. Et il pas bien na kei ko ton sa salle na kei na spectacle ata 2500 personnes à bête. Ça bi benit na alors Oisé ka so sa ngana kwa prier Oisé parce que lobaki papa stade de libulute. Oisé ka le 11 to ko zunga ngana ko mo. Avant de penza na ko ko sa pasteur penda boue. Bibi na bine l'équipe papa. Tout bien na modé ça la base c'est pas penser pas bien na boue. Kembo na kembo kunana lola. Oya biso titi ah okabo nous disons mon wapi papa pasteur album en tout nom de Neni déjà OK on va assister bon album wana toloba kiboya pour na to sauver honneur à Jésus il faut to telemela et là on a moni ma benine Messie Alain nous avons une mission que Dieu nous a donnée. Alain, moi je te connais depuis longtemps. Tu sais, litio na yo banda kala. Mais na moni loboko na Nzambe pa na yo. Alain na vanda boyo sali bote vie yaka mutu na Nzambe. Zota meloko soma motuka. Zota loko uti bo songolo nga na zalaki te. Ça dit quoi? Soko za mutema malamu. Ozali comme cadre bateau Nzambe ko bénir yo. Na yi parmi ba journaliste na ba éditeur Alain ko banga ministre était ninité Dieu l'a fait ce qu'il pourrait faire. Mais soko mena bozoba nga moto te mi odiboso. Ko luka mutu mutu te Alain. C'est ngai ndena ko parce na yibi yo. Pona Moïse
abeta pharaon abokamena ndaka pharaon soko ebi moto ko détruire ndengeni ozoko mona lelo ndeko na biso papa. Comment on peut faire la publicité des diables, monsieur? Romains 12 et 31 et 34, cherchez premièrement le royaume des cieux, tout ça viendra après. Somme 119, nous sommes les étrangers sur la terre, monsieur Alain. Hein? Au Kamati Mouassi, au Tchénovi, plein. Moi, si talé ngonga. Le quoi est doxé? Tana moi loketo. Moi, si abadi di bossou na bateau, ministre de Dieu, chef frère, sœur. La Bible est trop claire. Romains 14, verset 10, nous serons jugés dans le tribunal de Dieu. Frère, la Bible est trop claire, mes chers frères. Proverbe 15, verset 3, les yeux d'intérieur sont liés. La Bible est trop claire, Ecclésiaste 12, verset 15 à 16. Papa, tant qu'on a moni, je commence à pleurer. Oh Seigneur de gloire. Nous avons bien passé Bissoni. Nous avons bien dans l'église. Nous avons bien dans l'église. Mais nous avons défendu les Oganzambe. Et Bakata, moi, si wana. Dans Sinaï. Piki, 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 piki. Y'a mon coup dans moto. Papa, tu sortis à ton impudicité. Nous faisons la publicité des démons, des diables. Frère, l'impudicité, 1 Thessaloniciens 4, 7. Dieu nous a appelés à la purification, donc dans l'imbécilité, dans les idolâtries, dans la cupidité. Et bien, ça dit, mon Messie allait. Et puis, quand je l'ai dit, quand je l'ai vu, je commence à pleurer. Nous avons appelé verset biblique, moko. Nalingi na tangi na bino clair, oya pesingai Esaïe 44 verset 25. Et je plairai. Hein? À ta église zo futate. Nous avons foutu bino. Nous avons pesi bisonine. Mais c'est là les telles choses en tant que chrétien il faut condamner yango. Hein? Il faut condamner yango. Tokotanga yango, oyo tango nazo kolela oyoka, oyo Nzambe alobi na biso na Esaïe. Esaïe combien? 44. Esaïe 44. Verset 25. 44, verset 25. Verset 25. Esaïe, chapitre 44, verset 25. Attends. Esaïe 44, verset 25. Et le Bible. J'anéantis les signes des prophètes de mensonges. Nalobi nakobebi sabilembo nyonso ya pétage ya bo salité ya bondumba ya ngotobobo ya poloso pe ya isolo. Ainsi dit l'internet tanga. Et je proclame insensé le devin. Nazali kopesa ete bo mabe ya kati na bango. Je fais reculer les sages. Nakolongola mayele na bango. Et je tourne leur conscience à la en folie. Nakopesa bango liboma. Ce que nous voyons, c'est la folie. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est la folie, mes chers frères et sœurs. Tiki, 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 piki, piki, pico, pico, mais si vous avez la sabatonie, dans la France, nous faisons la publicité des diables. Et nous avons dans nos amis, Galates 6, verset 7 à 8, c'est que l'homme a semé, il moissonnera. Et à la fin, il dira, je ne vous ai jamais connu. Je n'ai jamais connu. De ma façon, je ne vous ai jamais connu. On a dit qu'elle n'a jamais connu. Nous sommes dans la vérité. On va défendre l'évangile jusqu'à la fin. Merci beaucoup. La Bible est trop claire. Des gens, chapitre 1, disent, si quelqu'un ne vient pas, la doctrine que Jésus nous a laissée, ne le saluez pas. Celui qui salue, il participe dans les mauvaises œuvres et tu seras jugé et condamné. Ecclésiaste 12, verset 15 à 16. Merci beaucoup, prophète Ngefa. Alors, je crois que c'est par ici que nous mettons un point final. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à Gédéon Loïc qui est la prise de vue, accompagné de Sarif Mbala. La réalisation, vous avez Jonan Zouzi et Jordan Panzo. C'est par ici que nous mettons un point final à cette émission. Nous avons reçu pour vous, prophète Ngefa,
Alors, un seul rendez-vous pour l'année 2024, puisque dans quelques jours, dans quelques mois, nous allons devoir dire au revoir à l'année 2023, afin de dire bienvenue à l'année 2024. Au mois de juillet, le 27, on aura un seul événement avec le pasteur Mike Alambay au stade de Martyr. Le professeur. Le professeur. Le professeur Tozala Ebele, parce que Brozala dessus. Et je crois que, comme je vous ai toujours dit, qu'il est accompagné par Madiabou Gospel, meilleure structure du moment, où fierté. Nous avons une structure, parce que chez nous, c'est la qualité, c'est l'excellence et on sent que matériel les alliés. J'imagine ce que ça sera. Et ça Explo, célébration, tous à la ébélé dans le stade de Martyr. Merci beaucoup. Au revoir. Bye bye. À la prochaine. Shalom, shalom à tous. Je voulais simplement partager un message avec vous. Ce soir, je vous salue tous au nom de Jésus, bien-aimés. Je voulais simplement vous informer que toi qui es là, tu es en train de chercher le mariage. Tu es là en train de chercher les enfants. Tu es là en train de chercher le voyage. Tu es là en train de chercher la guérison. Tu es là en train de chercher une stabilité de maison. Laisse-moi te dire que notre Dieu, l'Éternel des armées, a un marché. Le marché de l'Éternel est gratuit. Le marché de l'Éternel est ouvert H24. Bien-aimé, Nzambazana Wenze. Wenzanzambe za gratuit. Et c'est un H24. Oh, Nyosolingi dans le marché de l'Éternel, tu vas obtenir, bien-aimé. Si tu veux un mari, Dieu est capable de te donner un mari comme tu le veux, qui soit mince, gros, musclé, comme tu veux. Dieu est capable. Pour la situation qui te dérange, notre Dieu a un marché. Dans le marché de l'Éternel, il y a plusieurs rangées. Maintenant, va choisir. Parce que tu fais partir du royaume. Tu es un enfant de Dieu. Monte en dimension de la prière. Nous sommes à 4 h du matin. Apprenez à vous réveiller le matin pour prier. Apprenez à vous réveiller le matin pour commencer à prier. Quand tu dis Seigneur, moi je veux ça, le Seigneur va te donner. Nous sommes des enfants du roi de roi. Personne ne peut marcher sur toi. Tu es la lumière du monde. Tu es le sel de la terre. Mais on comprend, il y a un secret dans la prière. Tous les gens capable de façonner, il y a qu'à changer, il y a qu'à restaurer. Notre Dieu, 3 fois ça, il est tellement puissant que nous ne réalisons pas la grandeur. Il a un marché. Tu as une maladie incurable, rentre dans le marché de l'Éternel, tu vas trouver ta guérison. Kotana wenzanzam de guérison ezali. Kotana wenzanzam okomona libaya mobala malonga zape na makambu. Kotana wenzanzam, tu vas trouver un joli garçon qui a tout. Kotana wenzanzam, tu vas trouver une grande dame, une femme qui a tout. Azape na makambu na beauté na ye. Alléluia. Nzamba ana bane. Ha ha ha. Bien-aimé, avec Dieu il y a tout. Dieu c'est la paix. Dieu c'est la sincérité. Tu es serein. Tu es en train de marcher la tête haute. Tu ne peux pas badiner. Tu ne peux pas trébucher. Alléluia. Quand les gens te regardent, tu portes le fruit du Saint-Esprit. Quand les gens te regardent, les gens doivent dire Wane Nzambe, oui, Nzamba Zana Bana. Je m'adresse à toi qui me regarde. Je ne connais pas ta situation là où tu te trouves, mais Dieu connaît ta situation. Ce que je peux te dire, monte dans la prière, monte dans la prière, monte dans la prière. Connais-tu le Dieu de 4 h du matin? Le Dieu qui appelle à l'existence de choses qui n'existent pas. Comment toi tu es chrétien, tu ne dors tout de minuit à 6 h, de 20 h à 8 h? Non! Réveille-toi la nuit, commence à prier. C'est pas bouton na pour notre solution à ton bien-aimé. C'est ça la vérité. Dans les situations qui te dérangent, au lieu d'aller papoter, de parler, de discuter, personne ne peut te donner la solution. Il n'y a que le Fils de l'homme. Bien-aimé, rentre en profondeur. Kotamozindo. Alléluia. J'aime Jésus. Alléluia. Samba na bana. Tout ce que tu veux, il y a tout dans le marché de l'Éternel. Et pas je m'adresse à une personne. La situation pour ton problème, il y a une solution, c'est l'Éternel des armées. Il a payé un prix.
Il a donné son sang pour toi. Il a tout donné. Il y a un marché. C'est le temps maintenant de prendre et de rentrer en profondeur. Dieu t'a tout donné. Dieu a dit, haha, tu as tout dans tes mains. C'est le temps de se lever. Ce n'est plus le temps de rester dans les distractions bêtes, dans les choses inutiles, les choses qui ne t'apportent rien. Tu zappes. Rentre en profondeur. Regarde ton entourage. Nettoie ton entourage. Alléluia. La profondeur attire la gloire de Dieu. Dieu a un marché. Et dans ce marché, il y a tout. Tous les hommes que tu veux, toutes les femmes que tu veux. Tu veux l'argent, tu veux la voiture, tu veux la maison. Dieu a tout. Ah, bisous à vous chez vous là-bas. On reviendra au Zongelango. Que Dieu vous bénisse.